ya Nzungu. Donc affaire Nzungu, première partie. Alors ce qui maman na azonge ke likambo elali yeba ke bako torturer yo siko ya bien ba betina no gaga me bako beta yo lobi yo moko. Donc on loba troté. Oyo Nzungu na français la marmite. No biso ba maman tokotika histoire oyo te trésor mputu. Occupe-toi de cette histoire. Ce qui s'occupe na ngote yeba ki yango ko s'occupe na poto komo kene male to komi na Nzungu ti. To koti Nzungu ti. Omoni Nzungu. Donc eza problème to komi sikona to bando lo baliboso makambo ya bakombo ya ozala ki faze bakobeta yo moko. Donc biso ba maman to lobi to kotika likambo yo te ti na lifobo. Ti oloba nani aza maman na yo relève. Trésor Poutou, mon frère fait un effort de donner la paix na mité ma maman tout parce que carrément sans blague, aux a faire souffrir plusieurs mamans, voire même naba o baba congolais. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. C'est bien moi, votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ, le maréchal René Abiri, Mohamedou Gassama. René Abiri, comme vous changez comme Jean-Pierre Bemba Gombo de la presse. Donc René Abiri, c'est à qui? René Abiri, c'est à qui? Donc de la CPI, René Abiri Abimi, n'impact n'idéologie. Bah merci à trop na batutu bozo landabiso. Je sais que c'est vraiment un réel plaisir. Koko tanakata banda kunabino, boza ebele partout dans le monde. Na Canada, na États-Unis, bozali na Paris, na Allemagne, na Londres, boza tellement ebele. Avant na bande émission nanga boyebi kaka na yembaka toujours nzembu nanga so na yembi nzembu nanga. Donc c'est que au comprendre déjà sujet ni tozo lobeli là. Aza kaka mama ata azali bandi aza kaka mama ata auti lufue aza kaka mama ata achanga na ba ore aza kaka diama. Eh mama azakaka mama. Veut dire que to mesana elengi ya trop tous les jeunes oazolanda biso ebi kaza vrai jeune. Et si kozali tala no mama bino ebise maman je t'aime beaucoup hein. Tu es tellement belle donc loko langa René Abiri maman Jeannette Mweni maman abota René Abiri. A sanzande René Abiri ko sanza. Anana. Aïe. Merci à toi, la grande équipe technique de Congo Température, Chantrac, Disquared et puis sans oublier Christian qui est là derrière la réalisation de cette très belle et grande émission. Je pense que si j'aime Lelo Tozo Lobela toujours autour des noms des trésors Poutou, mais Lelo est différent, naba émission tout au talaka. Veut dire que benga noko, benga mamo zale kolamba, tikana no kolamba yaka kolanda parce qu'un tekande bandi. N'impact, n'idéologie, arrête, Youmadi. Va dormir dans la chambre jusqu'au grand matin. Merci à toi Lydia Kapajika et Poucha et Mangengela 10 000 fois amis de chantier en Koro. Ma solo bientôt là veut dire qu'il y a Koloba trop ezarité. Donc benga mamale qui benga noko parce que ma solo na biso bandi. Tokoti siko na Congo température s'il vous plaît j'allais dire. Étape, il y a autocritique. Après avoir tout parlé, après avoir kosala ba marambutu, ce que tozo est-ce que résultat il y a tous les rumeurs, na ba vraie version tozo ce que résultat n'engonde lelo. Donc on loba troté. Oyo Nzungu. Na français la marmite. Donc na ki allemand
na ki anglais benga ngo kombo nyonso to ko benga parce que nga na yebi yango te. Donc tozali to sur la makambo nzungu o ezali ko relier mama Mayamba na frère Nabiso star Nabiso ya Congo Trésor Poutou toza na autocritique ya makasi ya kosakana te na opesaka ba merci à trop na batuto bolingaka biso bolanda biso eloge mu ya le tout puissant depuis Coventry donc Gabi Lopoke Malcolm X venanga Pati Lebo double bransard le caméraman VIP ya Willy Moucheni le véritable code mondial. Merci à trop, je suis là avec Maman Rosette sur ces grands plateaux de Congo Température. Maman Rosette, bonjour. Bonjour René Abiri. Ah oui, nous sommes encore fiers Koyambayo encore na émission Nabiso pour la 3e fois parce que la première fois était l'autre et puis la 2e fois et aujourd'hui encore nous parlons toujours au sujet des trésors Poutou Mabi. Poutou Mabi, trésor Poutou et alors impression nous en nini pour na sujet on. Bon impression nga eza jusqu'à présent bon négatif na ya mawa ko loba parce que azolinga kokata likambo te ye moko trésor Poutou. Donc tokozala obligé tokobanda ko lobelango jusqu'à ce que akokate la biso likambo yo parce que mukolo likambo eza ye. Donc impression naza nango j'attends nazozela réponse ya trésor Poutou. Voilà. Merci beaucoup à toi Richard Mbouini depuis les États-Unis de Clan Landou. Merci à toi Isaac Parker, Bona Mafuta, papa d'amour, les vieux Dada Sambouna Lyon Mobali ya maman Hermeline, Bazou Landabiso et leur maman Rosette c'est la fleur d'amour. Toko tambala moro na sujet ango. Notre sœur Touria Gaga veut dire que autaki ko beta maloro la nyoka. Donc atanga Rena bir soki maman nanga beti moi si nanga bongo. Donc na ko beta et mabe na ko suspendre les pieds au plafond. Veut dire que pour maman comprendre que non te wana vraiment la kana mobali na pour affaire la famille ba sarana kana ngoti pour neza foyer mobimba et alors tozokota makambango tozolo bande vérité. Maman Rosette c'est la fleur d'amour que bazolanda biso to banda premièrement non na question oyoyo boninde kona biso Gaga azalaki bâti dans sa propre maison. Voilà. Et puis devant ses enfants. Voilà. Donc humiliation niveau 0. Donc ba betie liboso ya banana ye ba travailler na ye nyoso ba garde ba abeti ba betie na kati ndako ne deva bana misala na ye deva bana na ye au moins combien de fois ye moko to akozala traumatisé et puis bana na ye. Donc muto azali maltraité na kati ndako na ye moko. Donc ezola kisa penza ke azalaka na kimia na kati ya ndako wana te po bama boklo ba yeko vandela ye et puis eza signe la kisi ke po ba beta mutu ndenge wana devant batu nyonso c'est que ba beta ka na kati ya ndako le bato ya libanda ba garde bazate donc eza eloko moko ya mabe malamu. Voilà. Merci beaucoup maman Rosette donc affaire ya nzungu mais avant tout solo lango ce qui que non est arrivé un jour de tout le monde qui ndeko moko wa se prétendre à dire que non yazali ndeko ya trésor Poutou herba ebisie que non trésor Poutou n'est pas de sa famille et puis elle se met à pleurer. Problème eza ya kolela ou bien ko chercher premièrement ko trouver solution. Wana omoni biloko ezola kisa ke bango nyoso ba eba ki trick wana basala mwana mobali wana. Na landaki émission moko leki ya trésor soi-disant leki ya trésor Poutou ya mwasi wana lobi botala elongi nanga na elongi na ye René elongi nanga na ekokanite voilà toza ba africain biso tokokanaka okyo lobate ke botala elongi nanga elongi bazo senga elongi te bazo senga ba preuve boya na ba preuve la kisiki ya zande kona bino tala basa batunie question et pas Karine Mokonzi hein bando sala na ba émission que je salue en passant aussi voilà aba sala émission abandi olela aolela azopangusaka miso azopangusaka maya miso alobi batourmente famille na bango pourquoi tout ça là donc ezolakisa ke bango bayaki wana pona mbongo baolela nde ba bien matériel parce que ndenge toza boye grand frère nanga moko mama moko abimi alobi aza mwana mama nanga te sikonga na olela eloko nini akufi te ezolakisa ke bazolela nde ba bien matériel bakoya na ba média pona kolakisa mawate balelaka te baya na média na ba preuve oyo mama mami ayaki na ngonde biso tozela. Voilà. Merci beaucoup maman Rosé. Sito kotambala moko na étymologie parce que Rena Birazali journaliste formé en domaine d'investigation na tanyango na Guinée Conakry na Bangladesh na bimiango ti Irlande batutu bayebi bazo confirmer yango et alors maman Rosette to kotano na étymologie à sens des mots qui est Poutou. Tout le monde dit que non, balobi que non Poutou,
kombo wana zwa yango parce que na landa yango na émission trésor pour tout lui-même alobi que non ba pesa ki kombo na parce que alandi ba mapasa wana ezali maloba o ezobima na munoko na ye moko que non parce que alanda ba mapasa parce que ba mapasa ngo nga nazo mituna baza na famille ya mamimi to na famille ya mama Mayamba po mama Mayamba aza soki musakata soki mutele soki muyombe po nazo comprendre te. Voilà, alobaki ye moko na émission tolanda yango biso nyonso oyo alataka jean wana complet ya jean alobi bapesa kombo ya mputu po alandi ba mapasa leki na ye wana pe soit disant leki na asalaki émission pa Karina alobi ye pe kombo ne pe mputu lisusu donc ye pe alandi pe ba mapasa voilà or comme siko famille putu donc kombo ya leki ya mapasa ba latisi yango famille mobimba latisi yango siko famille mobimba donc comme na bango ya famille ozomona keza biloko moko eza bazo meka ba fonder ba biloko oyo ezo simba nango te. Et puis na ba maloba c'est comme s'il y a des contradictions entre eux-mêmes. Il y a plein de contradictions ce qui otali yango il y a plein de contradictions okoki ko s'imaginer te. La première ezali nano ye moko trésor alobaki na émission eleka kala ke azam putu po alandi ba mapasa. Voilà. Ok, banzunzi soki nzunzi ba ya na ye wana ya ba mapasa o ya landi eza nzunzi eza kombo ya ba mapasa ba Congo. Mais na meke ko sala ba recherche muke mputu ezali muto alandi ba mapasa ya na ba Congo te. Eza ba sakata nde soki muto alandi mapasa ba benga ka ye mputu. Siko na ba Congo soki ndenge ba ya ne baza banzunzi ye il faut azala landu mais akyo zala mputu te mputu ezali muto alandi ba mapasa epa ya ba sakata ba côté ya mama indombe. Donc liboso yangwana ya mibale leki na ye ya mwasi oyo alandi mapasa te alandi nde ye trésor ye pe alobi ye kombo na ye komi mputu alopeza ngayo yo leki na ye soki angele soki nani mputu seke mputu ekomi kombo ya famille omoni ba contradiction wana ezotinda ke tozo croire na ngo te tozo croire na makambo na bango te. Toujours des contradictions, expliquez bien le sens de mot que non pour Tezali na partie ya ba sakata dans mon tozoya après ba jumeau to ba jumelle do yende bazali ko benga donc pour tuana eza na côté ya ba eza côté colonie ya batabandundu ba sakata voilà donc c'est un peu ça donc normalement trésor pour tout otozo benga lelo le combo naie il faut ezala na combo ya landu. Ce qui est plus grave, le problème c'est comme Maman Rosette, famille Siko est commis famille Poutou. Et alors, Maman Mayamba. Donc, comme Wana Mayamba, nous avons ici à Kinshasa, au moins 3 ou 4 noms comme ça. Dans le rôle en net, sur Mona, Mabanzo Mukelele, Mukengeshai. Parce que le rôle en net, et Ali trésor, dans Maman Mayamba, dans Mayamba, ils allaient combo, il y a papa, il y a Maman Mayamba. Vous avez pas Mayamba, ils allaient combo, il y a papa Mayamba. Donc, des combos à Mayamba. Donc, c'est que trésor, il fait partie de la famille Mayamba. Normalement, ce qui a zalaka mwana na elinge zala bongo mais ndenge bazo se contredire ezo ya komi bango so bakomi bamputu po yelelo aza na bambongo bakomi bamputu normalement il fallait azande kombo ya mama et puis eloko mso etikanga même émission na ya liboso na lataka jean wana o batuna kaelera bandaka na mazembe kuna alobi na pesi mama ya botanga mama Mayamba mbote moi nazo mituna eloko moko ndenge ni mamuto abengaka mama na eka na kombo il faut ezala mama moko boelera bande koteka ba makala na ba coin azaki mwana moko bande otinda ye sombelanga boezoela yango pe batinda ye na classe te atikala pe na kombo wana ya kobengaka mama wana mama Mayamba ponga no kobenga mama nanga mama Feza te na kobenge mama voilà mais pourquoi ya bengaka mama na ye wana kaka mama Mayamba et puis Mayamba eza kombo ya mama na ye c'est que il y a quelque chose qui ne croche pas. Nakobenga mama nanga mama Feza te nakobenga mama mais pourquoi ya benga ke mama Mayamba donc biloko ezo tinda tozo réfléchir pona eloko yango wana ça envoie tout ça ba autocritique. Voilà. Selon ce qu'on peut dire que non le passé de l'homme selon l'histoire dans l'histoire c'est une science qui étudie les événements passés de l'homme jusque donc à nos jours dans sa histoire veut dire que tozana toujours le toujours histoire trésor pour tout il était avant considéré ndenge bino tout bolobi na ba audio na ba vidéo et tout que non azala ki fazer azala ki bo azala ki oui c'est son histoire et histoire ya moto donc les passés na eza ko rattraper encore aujourd'hui donc nanu to leki les passés trésor pour tout et alors maman Rosette l'affaire d'Ambo pourquoi toujours cette grande insistance il y a maman Mayamba eza problème il y a marmite autozomona ou bien eza problème nin.
bon na ba acte oyo akomi kopose ezolakisa problème ya marmite parce que eza teke oboti tobenge kutu su mwana te oboti mutu akomi na ba age ya ba 35 à 33 ans ça dépend oyo aza na yango wana okoki kogere vie na ye ndenge azogere yango te tokobenga yango kogere na sens nini na sens ya kobeta mwasi ya mutu wana mutu aza na 32 ans to 35 ans se permettre au bête à moi si c'est-à-dire qu'il y a une pouvoir. Voilà, c'est qu'il y a une pouvoir derrière. Elle a une pouvoir na kati ya foyer à trésor. Voilà. Et la kisi que trésor azaka esclave na bango alukela bango mbongo. Na ye na bana na ye. Po nzunzi wana soki nzunzi soki babiloko nino oya munene wana babana ko sangela ye na mama na mwasi ya trésor. Comment maman mukolo ndenge na soki trésor azana 35 ans, c'est qu'il y a 37 ans. To 36 ans to loba comment yena age no ko no fana ndako ya trésor ya petit frère na yo et puis bo fandu wana bino nde bo gérer bo beta mwasi ya ndeko na bino ya ndeko na bino devant bana na ye c'est que la kisi ke bino nde bo gérer kandako wana donc c'est un esclave qui est là donc a comment a souffraka par rapport à signature bango ba signaka pona makamu na ye alors asa la bango mbongo yango azanelo kwa kwebisa bango te donc bango nde basimbi mama na selo ba critique ndenge to mona makambo ezo kende c'est comme si maman a un pouvoir moko munene na kati anda kwa kambu ya marmite voilà peut-être c'est elle qui garde la marmite voilà et c'est pourquoi tu n'as pas tout le ba makambo marmite pourquoi peut-être ba tu comprendre ngote parce que ti lelo trésor azolo belo côté et pourquoi il ne parle pas? Tina niveau ba beta moi sine deva ba travailleur. Deva banana et pas de réaction jusqu'à présent. J'ai appris même que hier mon kokuta linga ki beta moi si on sur là il fallait ba expliquer. Donc il y a azo protéger maman wana pambate. C'est qu'il y a quelque chose parce que ata maman nanga soki a débordé pas mbali nanga na ko séparer bango nanu. Voilà. Mais par rapport à la philosophie ndengoza ko sala to calculer dans l'avenir. Aujourd'hui là si si maman Mayamba ou Trésor Poutou, l'un parmi eux n'est pas là, il y a des vérités qui vont sortir après. Oui, il y aura des vérités parce que moni vérité ya kanango malem me komaka. Ndenge bandiko bima boye. Ti ekokoma et surtout comme Trésor yemoko alingi ko yebisa biso vérité te biso moko to lukango. Trésor ko kansate ke to fandanye to ko lukango parce que eza problème ya maman. Voilà. Donc c'est un problème oyo etali ba maman comme nous sommes des mamans toko katango te ti mukolo yo moko ko yebisa biso oyo ele ezana kati o akisa biso nani aza mama na tant que olobi te okensate ke ko sila yango moko toko tika likambo ti toko memango tina lifobo. Voilà. Tina lifobo tina kati ya marmite na binoana. Voilà. Merci beaucoup à Castro Massidi depuis Londres, Gilenzi Mumukulu, le British Kassayen Tekeumbu de Londres. Cornelia Doussi, Givenchy. Donc merci à trop donc ba maman tout bazolanda biso ezo sala bango pasi. Trésor Poutou, même atanga Rena Biri, nazala ki mwana ya mama nanga tangu kana le na libumu na mendenge na bimi boué. Nazala nanga mwana ya ba mama tout, maman Loris Sebouele. Loris la Congolaise 0044 Elisa Litulia Rena Biri moi na Paola Schengen qui l'a Londres. Je dis que ba maman basé belé. Donc veut dire que Trésor Poutou il faut au luka au pesa premièrement kimia na mitema ba maman o bazula la te butu moye boye et sengo na bango eza ke vi na yo Trésor Poutou aux alande na kimia ndenge de jo sali foyer na yo o évoluer en tous égards et que les pamboli ya ba maman ezala na yo. Et alors maman Rosette la fleur d'Hambourg, maman Mimi jusque là nanu alobi loko mongote depuis actuane salemi il paraît-il que non même na résidence azoko mate azata na droit ya kotia lokolata na quartier te. Il paraît wana kaka nde petu biso to lobela parce que tant que Trésor Poutou azobisa biso vérité te to bandolo baka ba il paraît c'est lo ba nini ba vidéo to mona ki ba obeta mwasi ya Trésor il paraît mwasi ya Trésor elle déclarait que la mamie passe à la maison. Elle voulait que la femme là passe à la maison pour amona bana ya mwana na ye. Alors nde maman wana siliki ayeko beta ye. Maman mami alobaki ne kaka la kisaki a raconta ki biso histoire mobimba. Banda loba na histoire wana ya loba kana susute. Metan ndenge ezo sala sikoyo ba pitopal na kaya ya kaya mungu na soto benga ngo bongo. Na kaya mama mayamba ezako ekomi ko sala ba trouble. Voilà. Kaka na liloba moko wana mama wala na émission ka moko mama wana salaki. Et comme tina niveau ya ko ba beta na mukolo ndako. OK, donc biso tozana eloko ya ko bakisate on attend
ke bango bakopesa biso solution comme maman mami azozela po alobaki na eloko na ye azozela et puis ngana conseiller maman mami azonga na Angola te si réellement moi aza confirmé que trésor puto aza mwana na ye na situation oyo esi ekomi boye soki azongi mama mayamba aza même capable koboma mwana wana donc oza mama aussi oyaki otikaki nyonso po ozwa mwana nao a reconnaître. Mais certainement maman mayamba pe azali maman Mimi s'il vous plaît j'allais dire il est pas allé pe condamné par rapport à que non négligence et elle a vu premièrement donc pour les intérêts de biens matériels elle a accepté de sacrifier son fils. Moi je ne peux pas accepter ça maman Rosette. Non c'était pas mwana nanga devant une danger et bon soki que non na frontière wana ba kangaki mwana et que ba remarquer que mwana za na diamant et que ba zu mwana ba kati mwana katika. Non René non omoni ezaki pour la première fois ezaki pour la première fois que moi na ya en Afrique c'est l'histoire de maman. Réfléchissons aussi maman Rosette comment toi tu es ma mère otsa mwana na yo na risque na affaire mo be na risque ezali ko assurer avantage ya avenir ya mwana te e bandaki ko sale mabongo na ba années 80 c'est l'histoire ya batu ya Angola bateka ba diamant soki o tie diamant na pampex ya mwana bakoyebisa otia mwana pembeni yaka to contrôler yo batu nyonso basala ba commerce ya diamant bazo confirmer que zalaka bongo ezalaka muto so bande osalango et puis alobi maman qui a l'amour pour son bébé non alobi apesa ngo pe apesa mwana ne mupaya te apesa mutu oyo ayebana ki déjà na famille po na ce que landi histoire na lobi le ba yebisa mwana akufi mbai na lobaki omoni ndenge makangu na yo akeko ko boma mwana nanga c'est que mobali wana ayebana ki déjà ti na famille ba bande osane ba affaire. Donc alobi peza ki mbala liboso te trésor aya na Congo ayaki na ba aja inane lisusu et puis ba mama ebele ya Angola soki otuni bazolo ba ezalaki ko sala mabongo eza omuto oyo yebi netinga na kyozwa mwana nga na pesio. Est-ce que maman Mimi premièrement elle sait aussi excuser auprès de son fils par rapport à acte wana parce que c'est quelque chose chez les blancs c'est pas autorisé hein? Asiskiza ki alobaki na ye asi alobaki na ye ke voilà nasengi pardon nasengi bolimbisi ezalaki kosala mabongo commerce wana diame bande otambola bongo omoni ba faire bato basalaka ezala babilo mususu muto eza ba condition ba faire bato mususu bazalaka omona zui passeport ya mwana na ye ya poto aye kopesa ngo mutu apo amata nango na poto or soki bakangi passeport wana so bakangi passeport yango mwana bakoki ko condamner ba kozongi sepe na Afrique. Mais ba mama batu ebele basala kango eza ba risque ya nini ya métier eza ki ba risque ba business wana donc namoni eloko mabe asala kité nga ponanga nga moni eloko mabe asala kité parce que ya sengite ke mwana asala eso kinini mwana andimaka ke aza mama eloko ka ya sengi yango azo sengane pe belete bon moni soko zo tambola oyebi ba parents no te po mutu oyo soko oyebi place o uti te ezala passe oyebi place ozo kende eza passe au mona obando kutana kana ba poko son vie tu vois alors azolinga kaka mwana ayeba histoire na ye place a uti voilà alors na zo système eloko na trésor azokanisa soki azoloba te tokotika likambo toza ba mama tokotika ngote parce que moi si wana si réellement mama mayamba za mama na yo te soki bazo utiliser modelo ba komo beta na moi si na yo soki bazo utiliser na ndenge bango so ba ko fandelo na ndaku na yo bango tout. Alors soki mama na azonge ke likambo elali yeba ke bako torturer yo siko ya bien ba beti na no gaga me bako beta yo lobi yo moko bako beta yo moko donc biso ba mama to lobi tokotika likambo yo te ti na lifobo ti oloba nani aza mama na yo relema soki olingi ko loba ngo te on va faire tout ata l'état elobela biso ba elobela ndenge bato ba mama Olive soki mama Olive aza wapi ata ela biso likambo yo il faut eye banana naza mama na yo parce que o aza na kati ya ndako aza trop brutal na niveau ya kobeta mwasi na yo devant bana na yo bana 6 abeta mama au moins ndenge bana bazaki traumatisé ke mama bango peza ba longoli e bilamba donc mutakala mama bango monani devant ba garde o baza na porte siko mama ya bongo donc aza brutal to kiko tika yo na mama wana te ou bien bosali ba test ADN to ye bake aza mama na yo azobeta una ndenge na bino ya famille na bino mais soki histoire yango eza kaka oyo mama mami aki ko raconter biso en tout cas biso ba mama yeba ke tokotika ngo te po ozokenza ta muso ekolimo na yango moko te mama olangi ya kufi omoni eyokani lokola ya yo eza kaka wana malgré mama olangi ya kufi
histoire na yo etikali kaka na ndenge wana baye kobimisa mbemba na prison histoire na yo ezaka yango tobetela masolo lelo normalement il fallait tobeta isu masolo ya yo te ezo résister mpo nani mpo eza problème ya makila ezo résister parce que eza problème ya makila donc tokotika yango te soki yo olobi te soki olingi kozwa solution te osalisa badn na bamama no mibale wana toyebana naza mama no biso bamama tokotika histoire oyo te trésor mputu occupe-toi de cette histoire soki osokipe na yango te yebaki yango ekosokipe na yo mpo tokoma okende malema tokomi na nzungu ti tokoti nzungu ti omoni nzungu donc eza problème tokomi sikoyo tobanda eloba liboso makambo ya bakombo ya ozalaki fazer bato babanda okende na njili koverifie lelo tokende esu na njili te tokende lubumbashi te biso tokokontinue na histoire oti tokoyeba eloko ezala na kati ya nzungu parce que moto azobeta mwasi no na kati ya ndako no il faut ezala motu moko oyo agéraka aza na pouvoir sur yo. Et comme nous sommes des Africains, pouvoir comme Tokyo Zanango, à part Nzungu et Zate. C'est que maman, on a des maman no spirituel, des simba kanzungu no ya bal. Au moins, si on place to comme to comme kende musikati. Alors fais attention, Lucas solution le plus vite que possible, qu'on fait souffrir bakere à maman et le monde entier, les mamans souffrent. Toutes les mamans du monde souffrent à cause de cette histoire. Alors yo moko de comme sango na suka. Obimaki na angoloza na 5 ans. Nga na 5 ans na bandaka déjà classe. Bah oui. Na 5 ans na kenda classe et puis na yeba premier jour na kenda classe na 5 ans. Alors okiobi sabiso que oyaki na 5 ans et puis oyebite histoire na yo. Pourquoi tu restes calme? Tu fais souffrir ta maman. Yo moko yebi maman biologique na yo. Montre-nous ta maman biologique. Comme ça, on te laisse en paix. On te laissera jamais en paix. Tant que tu ne nous as pas encore dit ta maman. Donc, nous, on est là. On fera des émissions et des émissions et des émissions et des émissions jusqu'à ce que tu commences à Nzungo. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment un grand plaisir de dire un très grand merci à Marie-France Mangenza, Maman Pauline Matanga, Mimi Moujeka, Maman na Chris Kalanda na Bruxelles. Donc Maman na Chris Kalanda. Donc Maman Mimi Moujeka, Maman na Chris Kalanda. Donc merci à toi, donc Guilendi Boumoukoulou, le British Kassayen Teke Wumbo de Londres. Donc merci à toi, Maman Chantal Mampouya, Maman Fifi Lukala, Paola Schengen Kilo à Londres, Levé Dada Sambou. Depuis Lyon, Mobali à Maman Hermeline, Levier Richard Mbouini, de Clan Land aussi qui nous suit à Willy Moucheni, le Code Mondial, donc Bonam Mafuta Papa d'Amour, depuis Paris, Mobali à Maman Solange, donc Royal Kinalele, donc Chantal et Mariano David, et pourquoi pas dire un très grand merci à FIFA Fédération, donc merci à la lumière Kitoko Petaï qui nous suit depuis quelque part. Alors Maman Rosette, nous sommes déjà à la fin de cette très belle et grande émission, Vérité sans frontières, OAPI, de découvrir la vérité, tout le monde Oye Nzungu. Donc, je veux dire que la première partie, il y a Nzungu. Donc, affaire Nzungu, première partie. Donc, trésor pour tout, Yango Tozoko bat toujours. Trésor pour tout. Mon frère fait un effort de donner la paix. N'amité ma maman tout parce que carrément sans blague, osa ko faire souffrir plusieurs mamans, voire même naba o baba congolais. Bazol il a toujours un sujet pour dire que bazana amour na yo et que joueur star nabiso ozala na kimia. Et alors maman Rosette, nous sommes déjà à la fin. Un mot pour na Congo température au apeso CCT ko sala musala na yango ya investigation. En tout cas, un mot pour la Congo température na oloba félicitations hein, Congo température ça marche bien. Et félicitations à l'équipe Nyonso. L'équipe Mobimba Congo température ba Nyonso bazo sala misala kuna. Et puis voilà, na lobby na occupé basam Congo température bozo balisa. Congo température balisa René abira bala kala vingite. Congo température kama pamboli ka liboso René abira zo bala mikoloyo. Et puis na esusu ko pesa ba salutation na mama Gaga. Nangina pesa conseil muke malgré posenga question anate. Na mama que mama Gaga na pesa mbote soit forte. Et puis comme mekate nazo ka tubazolo ba divorce comme mekate ko divorce oza bana no 6 batika kabana te omoni likambo yeko koma pona makambo ya des autres na bana donc batika kabana te po femme sage bâtit sa maison ko tika bana na yote bato wana baza balekinzela omoni ndenge vérité comme obima o souffraka trop na ndako wana bato bele balobaka ngo bato ya Lubumbashi o souffraka na ndako wana bato bayeko fandelo ba étranger na ba étrangère ba fandelio ba oli abino mbongo na bino au moment où toi tu as beaucoup contribué na carrière ya mobile na yo alors je vais te conseiller comme une femme de ne pas quitter ton mari. Fanda wana eza babiloko soki mobile no abeti c'est autre chose mais soki bango kaka fanda wana vérité ndenge komi ko ya malembe tie ko ya ko yebana bako débarrasser bako longwa na ndako wana ko komba ndako no tikali yo na mwambali no na bana nayo donc ko bima na libala wana te
pense à tes enfants, c'est pas 5-6 enfants on a yoka balobi hein. Batela bana na oko tika libala na ote ba mama na biso batika bisote biso pe tokyo tika bana na mabala te ko tika bana na ote fanda wana mabolongo na se biso pe ba mama nso tozo prier hein, tozo prier pour na yo et puis on est là en tout cas toko tika likambo te liboso na pona bana mama mami et puis mi balé pona yo mama gaga donc toko tika te poto za sima na yo voilà reste là garde ton foyer comme une femme sage voilà conseil na zaki nango pona ye. Merci beaucoup Nabiso Tour Bozola Nabiso Cornelia Douci Givenchy Lydia Kapajika et Pucha 10 000 fois ami d'Achanti Ankoro Frédéric Masolo Rosolo la Troezalité. Donc merci à toi Elo Jamouyaya les tout puissants des retours avec agressivité Paola Schengen qui est à Londres Gabi Lopoke Malcolm X Pati les beaux double bransard les pires V Mikolo Zo Kanate René Abir vraiment Pati les beaux double bransard les caméramans via. Et puis, merci à toi César Ngadi, Dani Tsunami Bokombe, Lydia Kapajika, donc sans oublier, veut dire que Yarolo Batrouzete. Merci à toi à la régie finale, Christian qui est là. Bonne continuité des suites de nos programmes sur Congo Température. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika